Bonjour, bonsoir, chers internautes. Voilà, c'est la vôtre Elle Pimentée. Voilà, chers internautes, aujourd'hui, Namimel Binoli solo moko d'une jeune fille qui se plaint, qui pleure, qui ne sait quoi faire. Alors, à travers Bisso, tout cas, solution Elle Pimentée, Betilanga vraiment les solo wana. Je vous signale déjà que je suis ici sur cette chaîne YouTube appelée Voice Officiel TV. Donc veuillez s'abonner, on parle de tout là-bas, hein, on parle de la politique, on parle de la vie courante, on parle de l'amour, on parle de la musique, du sport, on parle de tout, hein, en fait. Pour de publicité, on est là aussi. Si vous pouvez nous contacter à ces numéros, voilà. La fille a dit, Elle Pimentée, tu vois, j'étais trop jeune, il fallait qu'on m'a engrossé. Tant m'a engrossé ngai et pas jeune moro pekaka, zappé jeune kalukula ngai et la botaki en fait papa na maman na bakabwana maman za na ngula papa za na Kinshasa na tikala ki papa tant na boti et kosala susu kaka na jeune wana na ye kozwa susu zemi na ye alors papa asepelaki te aye kosilika bengani nga na ndaku nazalaki na shwa te naye kokende epa mama na Angola mama abengisi nga. Alors kokoma na Angola kuna je vous dis ayebisi nga Pimentée mibali baza kolinganga parce que nga na jeune wana ezalaki jeunesse et puis on savait plus rien, nous étions encore petits et voilà tokabwanaki mibali bazolinganga soki balingi nga soki nayebisi bango kaka na bota ezoleze bango ezosala bango bien te omona kaka relation yango ezoaboutir te eza kosila kaka eye kosala ke Angola là-bas mama aye kozwa kopi ya mosala eye kosala ke na kopi wana alobi na ngai azwi mbongo moko alobi na ngai toi tu dois aller en Brésil, je vais te suivre là-bas. Je suis allée aussi, la fille à qui Brésil kaka lokola mutu nyonso akende koluka mama na ye atindi na Brésil amemi na mwana na ye oyo moko ya mibale ya suka en fait amemi ye kuna atiki na mama na ye mwana na ye ya liboso na Angola. Arrivé là-bas akomi pe koluka kaka vi ndenge ezalaka kaka na Brésil atombe lisusu na mobali moko alingi mobali wana vraiment alingi alobi na nga Elle Pimentée tosali na ye 8 ans et 8 mois plutôt. Alors aza bien kotala na bizaleli aza bien mais na bombela ye secret moko ke na bana mibale po amonaka nga na mwana oyo wana ya suka eye kosala ke na relation na bango nde bavandaka mobali ayebisi alobi en tout cas tu es une bonne femme lokola ngai pe naya na nga congolais toyaka mpe kaka koluka a na Brésil alors ntan na ngai ekoki mpona kota Europe na préféré nakota na yo na mwana na yo. Ah, en tout cas, la fille, elle était contente, c'est une bonne chose. La biso qui te commis kuna moi, tu vas nti makambu, balamo na honoré na bali yo, tu régulariser makambu. Et puis ngape na kin na tika mwana pe avant na lipa ba parents na na kin. Alors vous allez tout bien pe ngape, ceux qui te commis na Europe, tu bengsi pe mwana na biso. Ah, era lobi bongo eleze moi, si moi ça lobi ah relation vraiment ça sérieux. Parce que na lobaki na été na moni sikoyo lokola linginga il faut na loba na vérité ke na zakape na mwana mususu ya liboso kutu atikala epa mama na Angola akomi mal à l'aise a loba na kaka aye kokende pa mama na ye abengi mama na ye na téléphone mama na zali kam mama na solola na yo omoni na soki me tonton moko boy copain wana me copain wana tala makambo yebisinga boy tozosala ba démarche kutu po tokende Europe boye me na yebisaki ete ke naza na mwana mususu na tike pa na yo loko mobala waza ya bolingo na ngana yebisa ye kaka mama lobi moi ma fille koloba na ye te zela na ntokoma Europe soki bokomi Europe nde okoyebisa ye non. La fille a dit que non maman ngai il faut pas na loba il faut na loba kaka mpona moni aza sérieux makambo okendeli yango abi ah baku oyo ekutani nango awa vraiment na Angola mpona koloba kaka vérité yango ngai namonaki ma chérie okoma nanu. Alors la fille essaie de dire que mobile que tel jour naza na posa na solola na yo. Ah, sikoyo akiko sona maman lobi alobate. Tel jour ango pe e kokoka, le monsieur tomo benga mais yo le baki okosolola na makambo moko boy. Mais jusqu'à présent zo solola na nga ite qu'est-ce qui ne va pas? Oh je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu ne sais pas quoi tu dois parler. Oh on va en parler alors.
sikoyo esali fille trouble azokoka sutu kolala te alobi nayebisa ye vérité nasala nini est ce que il faut kaka nayebisa ye vérité bandeko bopesanga conseil soki nalobi na ye vérité est ce que libala na ngai yango ekozala kaka est ce que akolinga nga vraiment réaction na ye ekozala ndenge nini nalobi na nga impimenté panza lisolo beta lisolo na bandeko na biso bainternaute toyeba sujet toyeba nini bapesanga conseil nini nakoki kosala yango ngai mpe naprofite naloba si c'était toi mon frère moi ça y est le problème à beau réaction na ye kozala nini si c'était toi ma soeur mobali ayeli yo okutani na likambo ya boye ekomeli yo okosala nini c'est un peu ça. Alors na lisolo nanga na beti j'allais en profiter que il faut s'abonner na chaîne oyo tozana ba makambo ebele publicité uzana posa ya entreprise et mata produit na yo uzana posa histoire uzana posa lisolo politique on parle de tout de réalité à monde on est partout on est en Europe on est en Afrique du Sud on est à Kinshasa on est à Londres on est partout en fait. Pour nous contacter on a un numéro WhatsApp seulement vous pouvez nous contacter par le plus 243 89 78 60 118 plus 243 89 78 60 118. N'hésitez pas, appelez-nous, c'est un peu ça. Allez, portez-vous bien chez vous. Bisous. La vôtre, elle pimente.